Si bien au moins on parle monsieur chef coutumier, on compte mis tout belé belé ekufa. Ozo que nous céder ma belé pour personne mutuka. Mutuka na mutu céder, on évite na céder ango. Pour éviter que ça n'ont longtemps. Mais ma belé qui mingi pouvoir na plateau et salaka matriaka. Comme pouvoir des matriaka, hein? Au cas où ndenge to yekolaka, au cas où na côté matriaka mutu azate, hein? Bako pona mutu na patriaka. Conflit au takepa na bisoté. Parce que, biso avant de gérer Bakoutimé Oyo, on a été formé pendant 3 ans. Dans ce pays, comme on a vu, non? Ok, merci beaucoup. Koloba que biso administration tozo créé un conflit et puis ça n'a pas si makasi. Parce que le pouvoir coutumier n'est pas un pouvoir étatique. Ce n'est pas un pouvoir administratif. C'est un pouvoir purement coutumier. Hein? Un pouvoir qui se donne au niveau de la famille et du clan. Donc, famille na clan, bakopona, mutuna bango, badingi batia mokonzi, na entité na bango, donc na mboka na bango. Tant baponi mokonzi wana, batamuse na mboka mobimba, basololi nano bango mwana kata libota. Et puis net de l'autre avant batia mokonzi. En ce que je sache, ezana village mokoto eza mokondité. Dans tous les villages il y a des chefs. Mais tozana ba condition de so totiaka ba chef mosusu. Oh totiaka donc ensemble avec la famille quoi. Totiaka ba kondi mosusu ko remplacer et tozala na système il y a succession, il y a pouvoir ou bien système et à rotation. Succession ezali pour na village où ezali que famille wana bazana bango na clan kaka moko. Donc soit oazana soit azaya akufi ba repesa soit leki ou bien papa akufi atikeli mwana na ye. Kuna problème peneza makasité. Problème za makasi parce que sali rotation. Là où il y a 2, 3, 4 clans. Les clans ils ont belé. Ce qui clan ont eu pouvoir, tant où mouton a géré pouvoir à Kofi, soit token à déchéance. Déchéance. La déchéance signifie que mouton a des choix parce que à sali abus na pouvoir. C'est-à-dire à tambour correctement na pouvoir, à respecter mes bé quoi pouvoir. Parce que l'échéance est seulement au niveau famille. Quand un chef est dessus au niveau de sa famille, nous on nous fait seulement un rapport. Nous rentrons là-bas au village pour faire des enquêtes. Tant on fait des enquêtes, on montre qu'effectivement bazan a raison de choisir. Poneli biso moto yoto pour nous travailler à partir d'un moment wana. Et puis tant salle d'échéance wana, ils doivent être obligés de récupérer ba fait coutumier. Ba effet coutumier au yé bandaki au sala nango. Hein? Donc le cola comment ba chasse mouche, chaque famille a un système ba bende, ba nzungu, ba mitako, je ne sais pas, ça dépend de la famille loko ba sali là. On appelle ça en termes administratifs les effets coutumiers. Donc ba mpungu pour vraiment nous les bantous nous personnes mpungu. Donc c'est ça les pouvoirs, les mpungu. Là où il y a les mpungu vraiment sur vraiment ba ordre pe ma casse oyo e batelaka libota non mpungu wana ezali oyo loko batelaka libota. Donc comment ba village mususu mais cause ça a problème soit moi mo ka beni malade makasi à l'époque donc un hôpital te ba kene pas ngangate ba kene pas koko mwana sali papa koko bi ah boya na pas ba koti ba tiba passa ba mpungu wana pas faut mwana bimi azongi na ye azongi normal. C'est ça les effets coutumiers que nous avons vraiment négligés. Oh le lieu comment penser ça pendant na effet mingi pensate. Parce que pouvoir coutumier na biso mingi romona azolinga comme chef coutumier ya sana mwana muke tantôt aza ya entre succession te tantôt makambo tozo kutana lelo. D'abord nous devons présenter biso que chef coutumier. Ceux qui vraiment azana est vrai chef bakoyane facilement. Bayenda ba identité na biso sengi biloko to sengaka to sengi identité ya mutu to sengi origine na ye to sengi vraiment identité mobimba. Alors to quitter na mboka on va faire des enquêtes famille to ko so renseignement to yeba
azali vrai chef to frère chef te famille moto pone to amitié yemoko surtout que famille aza d'accord te na moto wana. Là nous on ne prend pas de décision tozwaka décision soki famille ndi apesi biso assurance que non biso mwana biso to biso d'ailleurs basalaka des charges to poni na mwana biso tel na ba décision yo bourgmestre ko signer conflit otake pa na biso te parce que biso avant de gérer ba coutumier oyo on a été formé pendant 3 ans. Normalement, dans la formation, il y a des sensations à faire coutumières, on était à 24. Il y avait 22 hommes plus 2 femmes. Les 2 femmes, il y avait Madame Timba qui est Angile là-bas à la décentralisation. Il y avait Madame Immaculée qui est ici présente à la commune de Lantier. Les autres collègues sont partout, hein, dans la ville de Kinshasa. Tozana Mongafula, Tozana Matete, Tozana Maluku, Tozana un peu partout dans les communes où il y a coutumier Bazali. Monto a une formation. Tous ensemble, notre directeur Mungi Minabiso. Lui là connaît comment ça fonctionne. Et chaque fois, il fait rappel à ma cam. Ceux qui sont l'administration, peut-être tous ça la confusion. En tout cas, c'est parmi bateaux, il y a la formité. Au bas côté son andé, nous sommes vetés baraté. Au moins, ça dérapage en matière. Donc on va salate. Ceux qui ont eu un sentiment, ils ont forcé. Yo, il y a qu'on est basima armé. C'est ça exactement. Parce que nous avons un principe, nous avons un statut de loi coutumier. Il y a loi 15/015 où ils ont décidé le principe au chef coutumier qu'on a choisi. D'abord, il faut la nationalité congolaise, il faut la ayant droit à la succession, il faut âgé du moins de 18 ans. Il y a aussi le système, je ne sais pas. Au cause de la moutonne, il y a un zanangaboui. Balobi que non, biso na famille tozana moutongo tiate, mais tout le monde a une moralité malamu, tout le monde a camarade bien. En attendant, tozana na difficulté, tozana chef au tiate, tozuyo oya ko gérer na nous pouvoir na biso. Mais il faut que nous moutonne que nous on a zo gérer za yangate. Au moment opportun, tant ba réclamer le qu'on a bango, on a obligé aux ongisa. Mais mon sous va pèse bongo. Là, il y a un pouvoir, tant que bakoya et comme il y a un bureau à l'état sikoyo. Akoya peut avoir pas d'habitude une affaire coutumière. Aucun soit na parquet, na tribunal et comme un auditorat. Ndelo ke comme ça biso. Donc premier ou ta place wana. Ou soit moi na wana ndi azali que papa na azaki mokonzi, et puis amitié automatiquement mokonzi. Oui. Mingi pouvoir na plateau ezalaka matriarcat. Comme pouvoir ezalaka matriarcat, hein? Au cas où, au cas où on a côté matriarcat, on a zaté, hein? D'accord, on a monté un patriarcat. Mais c'est la famille qui doit toujours décider. Ce n'est pas l'administration. C'est la famille qui doit décider. Il y a un problème, mon copain. Famille wana, moi si ne m'tazaki na pouvoir naï. Tant moi ça zaki na pouvoir, yé m'tazaki chef ten. Maintenant, tant la biso basi, occupation, babo kilo, place sur le temps, la moyenne zate, peut-être fait bagage zaki moké, a confié par mobile naï. Mobile a bandi ko gérer pouvoir, il y avait pas de problème. Mobile a zo gérer que pouvoir na gérer, et ça y a moi c'est nangai. Alors, tant mobile a kufa, moi si peut toujours à tel mpanzi na bakona famille na bango, bana so zaka ba mineur parce que mineur ko gérer pouvoir continuité. Il faut remonter à la majeure. Tant sikoyo famille à moi si babandi kokola mobile na ye akufi tant mobile akufi leki mbala rapidité à ce pouvoir abandi ko gérer quelqu'un na pouvoir un certain moment na mpanzi na na clan na bango na pe opportunité à pouvoir monani akena ile la kuna ole bazong c'est la bakolo pouvoir na bango allez bango ka ba enchaîner. Alors pendant ce temps là bano koto pe ba colère ba koli ba oyo koto ba boki ba semeki na ba diko nyoko ko maltraiter bango ko beta ko sala ko funda ba boloko ko tsama ba boloko ba sike bino biso kote to ba ese ce pouvoir on les a bino. Alors boza obligé bono zong ça pouvoir na deux bango ba ke ba réclamer ba su apesi pouvoir na bango tant ba su pouvoir mon tali bosa ya zo pouvoir a omela kité a kufi oya yiko la noana sali vraiment ça qu'un bon moment siko tanga moto wana kufi ba oyo wana ba tomboki lisusu que non pouvoir les a biso. Or en réalité ce qui to landi pendant histoire ndengeza ezala ya bangote oui ba gérer parce que koko na mwana mobali azalaka na mwasi ne azalaka chef coutumière azalaka chef ten nde apesa pour papa mobali na ye donc son talika origine c'est très clair mais tant biso l'état
batondeng wana baye au lieu boto que pesa biso historique à pouvoir non ba au pouvoir ko on sommes gérer et ça qui ko on a biso talande ba boto non il faut toujours voir les origines si bien que makamande wana ko bongate conflit nous alaka toujours persistante et puis qui met rosalate et à la longue et ko pe bimisa bitumba moi tozon ba soda ba komi ko kota na kata ko pouvoir coutumier ba kota kuna ba kangi oyo ba sali ba bloquer ba sali si bien ba bureau na biso tande ko me ko chef coutumier a besoin de son bureau affaire coutumière comme quand kenaka parquet tribunal pour éviter kuna ba repéter jugement or le pouvoir coutumier et qu'on a décidé dans jugement le pouvoir se donne en famille il y a moins de battre tout ça sonner mais maintenant besoin que ça se balo bino ne bateau boza sur sa conflit non parce que quand il va dire la vérité à un chef que non papa pouvoir o ezaki ayote talandenge ezatande tozo ki histoire talandenge ezali alors yonde ezaboye ezayote tout ça la boye bon comme aussi au sala lien au sala famille boyo kana quand même so ba bien monani boka bolak mais en réalité pouvoir les interne mbala moko ba yini non bourgmestre za mabe maman chef de bureau za mabe kuna na administration ba za mabe ba ngonde bazo be sa pouvoir na biso non nous n'en avons pas le pouvoir ni les droits on n'en a pas il y a que nous be sa pouvoir à battre peut-être pe biso moko pe banani to sala nini ndenge ba to za administrateur au lieu to landa enchaînement ya pouvoir déroulement ndenge c'est une responsabilité na ye non yo komona muninga ke kona ke oh non kolanda yete ngande chef ya za chef te yake pananga ngamoko na kosalo mikanda mais mikanda va kosalo il faut de pyramide de bandana c'est jamais mutakolo na nzeta zo matita tali na mabele ba racine za likolo non on commence toujours par le bas ba programme ba lekaka ba yebi bazana statut na bisoto pe sa bango ke ce chef coutumier azana problème en tout cas avant mo benga peut-être faut informer bisoto yeba to pe c'est bino lumière avant que juger dossier naé mais tozana mboka o tozali peut-être tu autoriser ba ke na parquet ce qui ezali ka oyo chef coutumier a sali viol bien a sali crime soit attentat au meurtre ou bien meurtre là et comme la justice mais pour le pouvoir en soi instant judiciaire wana bazana droit ya kosala ya mote mais et comment kosala menango kuna ou bien peut-être que se plaindre on a le non et ba yibe le to ba 8 mois c'est to ba sali boya que kuna makama pouvoir que kota kuna ba sali jugement kuna le non il a gagné par jugement bon ngai et pas ba chef coutumier et le kona ko senga bazonga sima bazongisa bomoko batala bokoko so baningi pouvoir na bango penze fonctionner correctement il faut bazonge la bokoko baye baba cimetière mutu na mboka zo gérer ay baba koko bakunda ma place nini pouvoir azwango ndenge nini banani ba pesa ye ceux qui oswaka pouvoir na makasi na yo ata ozoteka nde si bien au moins okota mpango muso ya chef coutumier okota mituka ebele ekufa ozoke nko céder mabele ko pesa mutuka mutuka na mutu a céder ngo ebitina a céder ngo po ayebi ko sana ngo longtemps te mais mabele kei mabele ke iba lobe mabele sila te mabele ko sila ka un jour et ko sila parce que na masina kuna na kasavu il y avait aussi les chefs coutumiers et ce jour le chef coutumier ko beta tolo ke omboko na biso et ça sune le côté donc eloko na ko senga bazongi sa bolingo bazongi sa conscience ba chef coutumier to za presse ba ono so bazana niveau batanga ezaba mso bazana bolingo za nini mais batika un entre bango balingana mingi so mon bazo le pouvoir ils ont des relations familiales mwana tata mwasi na mwana noko toyoka bango sama na CCSC awa okotuna bango oyo nani nayo na yebiete oyebiete ne et pourtant chose grave sur tout le monde na katanto okoza la maman abali aboti bana na ye mobali albosa kufi aza obligé peut-être que jeune abali lisusu. Comprenez que ces deux enfants là aboté tata yami balé azo wange no azande konangati c'est très grave parce que pouvoir ça matriarcat tant ozo wanga nande konayo ndenge ne ko gérer bateau yo bazali bota ou bien bauti libanda biso ngai personnel nazali awa après avoir fait beaucoup d'études na conscience ngai eloko nazo senga hiérarchie na ngai moi je suis ensemble avec le bourgmestre sur la mine na bourgmestre après bourgmestre Ozana chef de division après chef de division qui est dans le ministère nous avons un ministère provincial nous avons aussi le secrétariat général et comme il senga siko bango moko bakonzi bakita na terrain babenga ba chef coutumier nyonso batalisa bango biso peut-être to le bamona ngo blaga mama imakile kutaza elo kazana elo kote aza ya le bakane ka bonga osala nganini aokanga ta botre pouvoir na ngati azana sanction pesa ngate mais story bango ba s'impliquer bazongi na terrain
ndenge ba ministre ba lega ba na ko sala okomona peut-être ozong ça wana éveil ba pesa chef coutumier ba formation ba talisa bango qu'est-ce que le pouvoir coutumier. Quelle est l'importance du pouvoir coutumier? Parce que le pouvoir te pona yo moko na libota na yo. Zo pouvoir pona entité nyonso oyo yo ozo gérer pona batu yo zo kamba. Pour ceux qui batu muso bazolia muso bazolia te, muso bazolela. C'est très grave. Au marché malam to kelebe musikate. Ils doivent reconnaître leurs entités bas cimetière. On ne vend pas un cimetière. Alors tozo comprendre te au monde en place on ezaki cimetière ba uto kunda batu kalate pour faire ko to ba teke comme le pan mutumo wa sombi. C'est très grave. Les morts ne sont jamais morts. Ce sont nos ancêtres, nous devons les respecter. Ah, baninga bakele lo ba cimetière mardi. Hein? Le premier auto na cimetière. Si ko bino terrain wana boteke la ngomutu moko boy. Boke no ko commémorer ba mort na bino ndenge nini. Boke no ko lela bango ndenge nini. Donc là on a ko senga biso administration to ça na problème té. Hiérarchie na biso to ko sangana. Voilà, akita sur terrain comme ça, toi va ko mettre vraiment en application correctement nos lois pour gérer et le malam. Parce que sans les coutumiers, on ne peut pas exister. Parce que les coutumiers sont ceux qui détiennent la terre. La terre, là, c'est notre vie. Personne ne peut marcher en l'air. Nous marchons toujours sur la terre. S'il n'y a pas de terre, en tout cas, on ne peut pas exister. Bourgmestre, d'abord, Yemoko, Azan et un droit coutumier. C'est un fils d'un chef coutumier. Il connaît Ayebi Nyonso. Ayebi, Nayebi, qui est la branche où Azan a difficulté. Peut-être seule difficulté, au moins une télé, il y a beaucoup de secteurs. Moi, ça me prenait uniquement en affaires coutumières et parfois aussi, il lance des invitations et les gens ne répondent pas. Il y a on va déclarer que chef coutumier il est là. Combien de fois ils ont bien l'invitation à répondre? Kaka moko de manière isolée soit monde que l'autre suye bien pour dire les mensonges à l'écania que kuna que le bababilo komoko après l'air y peut vérifier boyer a commis ko comment dessus a commis ko regretter a commis maman est-ce que vraiment batongo bazande boy ngabi non vous êtes là vous-même vivez la réalité parce que ngana ko lobelo côté il est là wana pas question yende moko muta ko répondre mais na moke wanga na yebi ils sont pareils parce que plusieurs fois bazo benga ba réunion awa pouf, bah répondre à Bangote. Toujours on a reporté. Ah, au côté de l'invitation. L'invitation, c'est l'invitation. Et ça qui a semaine ou ça fait presque un mois. Ils n'ont pas répondu. À moi, toujours relancé les lots. Et puis, les chefs coutumiers, c'est que je dois être un social. Chaque fois, net les lots chef qui en quatre. C'était un grand chef, un papa, un bon père de famille. Vraiment, papa n'a pas eu kalanga les lots sur dans autres makas, dans goût à faire coutumière. C'est parmi ces chefs-là, paix à son âme. Et aujourd'hui, papa Yakikimi, nakuta que François Materimando, il m'a beaucoup conseillé. Papa Ngundio, Oyaboumawana, je l'ai trouvé. Hein? Papa Yamiko Nondola Mabele. Nakuta épée, bien que l'air nakuta zaipé à ma casse mingi, mais dis-moi, tu vas solo là. Maman conseille maman, au côté de la difficulté, ma casse, mais tu dois tenir bon. Nous te soutenons, maman, salam salam casse. Bah tiens, on va pembe na bango. Mais Kotant le comportement ya ba chef wa lelo d'abord chef au monde boy azoki manaï mais ozoki manini ngana kangana nga batute nazanga na kachote venez on va causer to discuter total ya malam na ya mabe mais ce chef ko me ko sala reproche automatiquement comme ennemi naï donc c'est ça que nous déplorons to yebité to zokende wapi to kosuka wapi mais on bazana conscience bango bayaka na bango facilement na réunion aye ba côté na bureau to soli pe papa to seki na biso to sala réunion sili bazongi. Mais on mususu wana banda na koma awo ya kokota sala réunion te bozo benga téléphone na ye yango so atalika botina ndeko sisa obenga akonvi wa yamba téléphone te ça fait très mal baya to sangana esengi mutekete esengi muumbute esengi mulubate esengi je ne sais qui te esengi bisonyo tous ensemble to kende kolela papa wana pour vraiment to e batina ya ba chef coutumier ba mona ba cérémonie de koleka be événement de koleka. Comme ça, babette bango li solo te me bazala wana. Tanyo. Mais que dia semaine to bande réunion ezali. Mais je pense qu'enterrement ce qui est raté te kozala samedi ou bien vendredi. Comme en forme ko na on butu, to kozala ko na vendredi ti na butu ba conduit après samedi to sali bobsek si manango to panzani na biso. Omoni ngai na ko boya preste
Ah boya est-ce que na voya mbabino ndi bino to sololi. Ezali service à l'état, to zali eza devoir na biso musala na biso, biso lelo to koleka, bino boya ko remplacer. Ce qui to pese bino posta te na goût ya ko sala musala oyo. Ndenge koko ima parce que ba service te zebele. Mais il faut ozwa netinga. Bureau affaires coutumières oyo, c'est un bureau qui d'abord depuis mon enfance, mon grand-père fit un grand chef coutumier. Du côté maternel que du côté paternel. Alors, mingi wanosa, moi même bana so no kima mais nga ko ko biko kima te yaka. Yango na nazarati lelo, na koza na tongo na zata na 100 francs, mais tous les soirs, au moment moi eloko moko mon ah mère ya ko zo boy. Ah. Na ka mo raté parce que na ebi euti wapi. Vous comprenez? Alors, pour ma caméra s'associer na ba chef coutumier. En tout cas, tout tika bangote. O baza maele bayaka kaka. Parce que balobi qui aime bien châtie bien. Ceux qui mutazo qui m'a reproche aza maele te. Parce que tant ma salle reproche et ya soli comment na ça que ça m'a bien, il faut na changer les lots na sala bo. Donc dans ce sens-là, ngai ande na zaboy ezana chef coutumier to azali ke enfant chéri ou bien ennemi. Je les mets tous sur le même pied d'égalité. Baza bande konanga o bazaba mikolo nanga bazaba tata nanga soba je ne sais pas ya nangai o bazape baleki bazaka baleki bazabana bazape ka bana parce que mokolo moko tenga na kokota na plateau awa na comme chef coutumier. Non. Je n'en ai pas les droits. Je suis ici comme administrative. Hein? Je suis seulement princesse chez moi dans notre groupement. C'est là que je suis princesse, c'est là que je suis ayant droit. Mais le kola biloko wana netinga na seda nanga epa ya ndeko nanga mutasaka makamwana. Mais si on a que congéler que mboka, on me reçoit en tant que princesse. D'ailleurs, sur les photos nanga dezana, eza tala teni nanga ngwana. On connaît souvent on appelle na kolata yango. En tant que net activité ça makama matanga, makama nini, ndena zo ba koko na biso pe koko apesa pouvoir azalia wala tsaka mitako. Bazalia ba mibale. Bazoya na ndako to olia to so la bazo encourager nga kaka, eza ba difficulté comme on n'a pas cité. Il faut continuer car ils ont devoir se toper ça il faut mon rabongo. Les akaka ko sekasakate mais il y a des eaux et les bas il y a des difficultés, il faut les affronter. Alors moyen ko boya ezate chef coutumier ta ça ba caprice na c'est normal. Muso ta o wana za fo so o ba vrai ndengeni. So ba so chef wana za fo. Wa za vrai prouver yo. Pour faire bazo vrai a ko le faire kuna azafo. Siko. Seulement quand nous faisons les enquêtes qui sont dans la famille, s'ils se présentent. Mais tant que nous avons des informations à la famille, nous avons des vrai ou faux. Donc c'est ça le problème. Merci beaucoup, c'est ça le problème, docteur Yobotoli.